Pour Nangai, Naïbisa qui est boy. On est tango yo kili kama bongo. Oza mutu oya kobenga ndeko. Tunaye parce que ndeko tanga lobi abi ezaki ndoto. Parce que mabeni oya sali pour dossier balukela ya balba eti ezali ndenge balongola ki na HP Media bona po. Les problèmes ezali équipe mana HP Media bazana problème te. Problème est que la justice a comment na makambo wana te. Tant que les kuna to mona ba magistrat te. To mona ba to ba vandi. Ba vandi si les pasteurs alala na cachote, ba la isa na bureau na bango. Ba ibisi ba bi okozela ti évangéliste Roger Baka ko ya ba bengi les pasteurs Roger Baka aye ko ya na tongo. Ah bukangiye ça va nazo ya na tongo. Aye na tongo bakutani. Ba sambisi Roger Baka te. Babandi ko tuna malmo au pasteur. Babandi ko doctrine yo sali bongo pona nini. Bino na ko moment ndete ndenga kondi bozo ko sele ba makambu ya bitenga na loti ndoto. Mtakondi eza Roger Baka mbakangi te. Utala ki wana bi yo kondi. Ana kondi Roger Baka kondi. Oh, ya kondi. Oui. OK. Eza que justice le problème c'est quoi? Omani tozolo ba makambo yo, omani lelo. To comprendre ngo ke na Congo na biso to lingi su to lobate. Parce que ndeko ya azalaka. Bato pe bazolanda biso bo pondela makasi pona biso. Omoni kozala fanatique ya pasteur ndeko Tcholifelo. Très bien. Kozala fanatique ya élément en fer. Les problèmes tozali nango lelo bakonza mboka bayeli biso état de droit. C'est que mutunyo surtout azaka babla kolobalika. Parce que les kamo tozolo belezali na comprendre est-ce que ndoto ya komona mutuna basi ebele engi olobake mutuna komi ndumba ndeko ya bourgmestre okoza na ndeko ya chef de l'état okoza na ndeko ya général au salinga mabe lo les a témoins naza na ndeko te naza na papa te naza na mama te mais nzamba za papa za mama. Très bien. Zambo azoka ba ofela polisi bango amemi bango tina grandeur. Le vrai justice ya bisolo za Yesu Masia. To banga loko te ngalo bango na bi ngala banga na ngeloko te. Mais manga place to rememanga. Mais suka no ezake Yesu abenga na omona yo. Ye baye na convocation te ye baye lende ba soda criminel. Onyo bomandeko. Ndeko na biso baye bakoti tina kata ndako na ye. Ba bimisi ye ba mama lupa one bali bakoti tina kata ba chambre. Bakose la ramosa na nzai makambo. Daza serviteur. Alliance za ngo nzambe biso to ebite. Mais oya sali akangisa azwindeko amemi eza justice te. Parce que tout le monde est bengi ba avocat te ba memi amemaki ndeko na ba relation na ye nesa la kuna to yoka beso pas akamata ane ndesika kine ko sala la relation na ye. Bravo A continuer non ça on conseil c'est taloba ki ngwabi mais musali tango beta bravo ça veut dire que encourager ndenge amemaki na encourager babi na loba ngo na église na ngala loba ngo boye même l'église on zo terre bi na na posa to za lebele na lola te na boya ka embouteillage langa jean loba ngo poni moni mutu so zo linga kocha lokolo na moto amoni ke ba encourager tika ke azo salia ba Moïse mbi asalia ba tebela ba ite za mabe ya lingi so ba simete ya komi ange nzambe asala ka lisumte aza santage anyomoro santage pour ba hein. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous allez belé de partout, bon pour l'émission yo police de star, on a pèse bino mbote pe matoni mingi, na bandi vous belé de partout, bana Mbujima, Chikapa, Bandundu, Congo, pour ne pas citer partout dans le monde, Europe, Asie, partout beaucoup dans l'émission yo. Na santarango na bapel na bino et puis na ba commentaire na bino chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo, chaîne na ba professionnel. Biso awande musala toujours ne pesa biso ba abonné belé et puis que ça biso liboso. Bande balandi lelo yo to lobela maye malika ki l'autre fois na niveau et puis crime. Oyo tomalaki prophète moko ya moko na biso bakangaki pona nini parce que après qui prophétie que évangéliste Roger Baka ba moni na 16 femmes o ba ko réclamer libala pene naé na yango to sala analyse na yambe développer moko ya mosel nzambe ensemble naé to robeta masolo tout ça la analyse est-ce que acte oyo mwana mboka évangéliste Roger Baka sala ki ko kangisa moninga naé prophète ezali malamu tout ezali mabe. Pona ni musulman topé église catholique sango to kana nte ba kufunda na entre bango donc on a rebate pona ni biso ba chrétien to na bolingo to et puis to ko sala makambo oyo
bana nzambe bakoki kosala te mosali napesi yo mbote. Oui, mbote papa. Na kolinga aussi présenter bato bakolanda biso bayeba osusu malamu mingi parce que tokosala analyse parce que bino excusez nga mosali na nzambe ekosala nga pasi mayebo kosala parce que ya likambo mosusu bokolimbisa motu mais bino bomema on la justice nalingi to se présenter nanu o se présenter po tobanda émission ale. Oui, moi c'est le prophète Pachi Bomolo ebele bayebinga prophète Pachi Bomolo dans l'église Adonai. Voilà papa prophète tomonaki l'autre fois na niveau ya hypocrime tango bakangaki moko ya bino nayebi te relation nini boza nango entre bino mibale yambo to bana émission. Oui, avant tout banana on faut tozongisa na matondi pa nzambe parce que ye aza maître ya nyonso. Merci Seigneur na moment oyo eza yo tikete ba bazolanda biso ba bénéficier lipamboli landa bango pe landa moto aza pembeni na ngai na longoli nyonso eza yo te ya Satan eza musika par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Relation na ngai na pasteur Israël toza bandeko par rapport tolanda na mingi na ba télévision. Très bien. Sangwana nazwaki yango na butu na butu moto abengaki ngai nakoki otanga kombo moto abengaki ngai le cordon Eki Bumba. Voilà. O azalaki na AHP Media o babengalaki oui ya za susute oui toko cordon Eki Bumba cordon Eki Bumba comme patron ya site na ye cordon Eki Bumba beninga. Très bien. L'état beningai abisinga bino prophète nayoki bakangi moko na bino na kati ya AHP Media ngai oui bakangi le pasteur Israël mais na ebine mutu bakangi ete nazo so appel moko ya serviteur de Dieu moko lisusu abengi ngai na bino il faut na yeba na ekoyeba ke bazana na hypocrite à partir à cordon Eki. Voilà comment eko solo la ngaye na ba message nda ekoyebisa nga non mutakangisi le pasteur eza Roger Baka évangéliste Roger Baka. Problème ango ezani non ani ko bisanga non prophétie moko pasteur apesa na landango pe ya ce qui amona ki eza indoto alotaki ki amoni évangéliste Roger Baka na 16 basi amona ki bango nde ekangisi ngari na bandi ko landela na tongo nango pe ozwa nde tokutana na bino pe tomone bino bozaki wana ebele tokutani pe na évangéliste Roger Baka na mekai pe ko tuna ye na miso na bino boyebi que pourquoi pas obengaki ndeko bosuka na ndenge mwa kimia bosuka na ndenge ya kimia réponse azongisela nga binde kwa zalaka lolendo na ebite so iba na ye abi ndenge na moni la kalo bilaka ndeko za lolendo soki na pusani pembe na ye na ebite ni na kosala apesi exemple ki akenda ko luka ndeko moko ndeko wana filmaka ye yango ba raison apesaki ebele tant tokoti nabi non faut tokota na kati pour abima il faut ça la nuit non pour abima il faut retirer parole wana ndoto faut ça la émission mais si on des solution ya nyoso abi oui pour na tika ye asala émission pour ba oba roya na sima batika kolobela nga mabe c'est ça que nga na yokaki yango. Mais sikoyo moto na nzambe tokende tozonga ne bala na français partons rentrons wana na traduire na lingala na français bino na bino si bokomi ko kangisana parce que esengi toyeba ke tango nzambe atalisi ndoto topé aloti ndoto tomona pe ba message mususu oyo évangéliste Roger Baka le bakango pendant l'émission boni ndenge bato ba ko loba na ba commentaire bakangisa été parce que yo lecture ni oyo ko sala na acte oyo moko na bino évangéliste Roger Baka asali parce que bozali bana nzambe bozapela ba mpate oyo bo encadraka lecture no ko sala par rapport ya acte wana omoni mutu surtout akanisa ndemo te. Très bien. Et mutu surtout te azana éducation na ye ezana ba omoni ti na ba église to utaka to za rappela ba éducation na biso mutu na mutu ayebe sika bimela pe na yebite ceux qui Roger Baka azana ba conseiller pe na ye parce que si to za wana
Tous en a bateau, il faut regarder d'abord conseil à vos décisions. Comment vendre ça bateau? On vend ici bateau non, na yoka ki boy parce que na limite que yemo kalanda ki on sait que mutu moko benga ki papa tant là alobi que aloba ki ngo yemo kabi ezana bateau bazo benga ye bazo tindele ba vidéo là que so ba vidéo epelé oyo bateau ba saleli. Mais pour ngai na yebisa ki e boy. Omoni tango yo kilika mabongo. Oza mutu oyo ko benga ndeko. Tunaye parce que ndeko tanga lobi abi ezaki ndoto papa tolo taka ndoto yo polo taka ndoto tango loti na landaki pe émission ya ndeko boleka inaye alobi apesa kango mbala moko pourquoi évangéliste Roger Bakape alekaka lokola ene na ye alekaka na ba émission alobelaka pe makambo mususu ya bato na okotanga bakomo mususu aleka loba makambo ya le pasteur Moïse Mbie aleka aloba makambo ya ba pasteur ebele ya ba papa Kabundu Alessa aleka loba makambo ya ba prophète Denis Lesi ba Sodi Kafuta est-ce que kina ko tuna bango tanga monaka vision pona koleka po ba pesa yenzela na ndimite ke so akina tuna bango ba pesa yenzela leka c'est que akina ko tuna te te babia si ta komba mutute si ta kombote télévision bako c'est la télévision makambote papa tozana ba image na ba vidéo oyo ndeko jebaka kenda aloba akanga bato misu bandoki to yebi yango tu vois eza makambo mususu to kiko koloba to ko c'est la ngonza beto moni na ngana lobelo moko elo mona lobango même na ba chaîne ebele même pas na biso awa na lobango loko moko ke toki koya lokola bania o liboso ba na nzambe po ba mona biso toza ba hypocrite ba moni biso bina pasteur wana lekaka asimba motema mais lola soka yebi yote eza pamba apparence pe agboye ekosa biso te kozana ba relation kozana ba mbongo ekosa biso te omoni eloko ya sali pona ngai parce que na sala ina na solo na ye na zauna numéro na ye to solo ni attaque ba nzambe ayokela ki bino mawa non le problème est allé ka boye ko kene musika non azaki tellement gentil ayesi bino ka bosela nga vidéo est-ce que tininga ki azama bete quelque part la ngai abani non rejoindre ye ta kende rejoindre le journaliste pour ici à HP Media bakangi hein est-ce que abenga kata chaîne ya bango pour signaler bango abenga ite tanga ki azui bakoti ndenge batu parce que biso pe to kotaki to yaki epa ya pasteur pasteur to kuti pasteur et to kuti batu na kati ya lupango ya pasteur bazo babi ba soda tango bakotaki bakendaki directement tina kati ya chambre na ye lokola bazo okanga serviteur de Dieu lokola criminel moko boye lokola criminel bazui ba memi tina kat bazui mutu tina kata chambre ba fouiller bazela zote lo côté wazaki na kanenga zalelaki na mbongo na ye na kata poche 60,000 na ba biloko mususu zalaki nango na passeport na ye tout yoko pa basoda bazo okanga mutu bakangi mutu bazangi na mbonga carburant yenda futela bango bisu carburant muto bakangi ozomona na landeli pasteur wana tozo kotela yete parce que eloko mo pa mabe salita lotaki na ndoto papa na tuna awa na bande ko toza awa na yo moko za awa est-ce que nani alota ndoto te bapona ndoto te ya olota est-ce que bapona ndoto olota baponaka ndoto te ozomona ye aloti ndoto na yende luki makamu c'est que il fallait que nous refunda non muto apesaka biso bandoto les problèmes ya comme mabe tango aliki na média koloba ke non Roger Baka ba moni na 16 basi que non les problèmes est allé azanga ki sagesse ya okende tantôt il fallait pas que nous koluka hein okende koluka évangéliste Roger Baka
ya loba nini na émission kana plateau na yo na landa qui pas lobi abi asali yango pourquoi Roger Baka qui n'a pas koluka pe batute ozomo auto sala lelo ba lekyo bazwa na sima na biso na évangile ceux to la kisi bango nzela malamu te bango pe ba sala ngo eza eloko moko ya ko sangana ta ke ba chrétien parce que surtout bani ko sala ka ba réponse ya ba émission eza mingi guerre na évangile obiso to yeki no ya Yesu. Le prophète pachi ndenge oza boye soki lelo mutu afingi na TV oza sûr que yo okangisi pe te bafinga nga ebele bafinga nga ebele sike ndeko Roger Baka asali mabe ndenge amemi moninga na bolamu nini nango asali mabe nasali mpe bolamu ya keke kotika kosundola apo kokangisa ye bafuti bala $500 likambo ozoloba yo ozalaki wana ozalaki na papa eki ozalaki wana koma tozodiscute likambo ya mbongo ope eki bozwa akise ke non aza parmi bato basali bakanga prophète wana nayoki yango te wana nayoki yango nga nayoki yango lelo nayoki yango te yo yoki menga nayoki te nga fana vérifier so pe nayoki te na lobi mbala moko bike esande bazoloba pourquoi nini ye bakangi mutu yaza wana sike il connaît l'affaire na auto lo bango ke to bande ko bengana na ye ayaki pas zo image akanse ye kutu d'ailleurs autant apprendre yango et pas nanga ndi esali ka benga les problèmes ezali tanga apprendre yango pa na yo abenginga to kutani image o ba kangeli image oyo basalelaki vidéo on est dans téléphone parce que mabeni oyo asali pour dossier balukela ye baloba ete ezali ndenge balongolaki na HP Media boye na boye les problèmes ezali ekibuma na HP Media baza na problème te les problèmes ezali to le likambo papa Roger Baka te ezaka parenthèse tofongoli to kanga kala mingi tozobeta lisolo Roger Baka to kokotya ba guerre mosusu te ekoma mosusu chez biso akoti na HP Media. Pourtant on biso to retourna mituna to ba journaliste naza pe na problème na mutu parce que nga na yoki biso musana biso yango surtout yoki to tunaka ndenge pe na retourna ndeko na yoki par rapport à mutuna na retourna ye pe jour to okuta na retourna ye est-ce que za bongo to za bongo te mais to songa na dossier ya mwana mboka évangéliste Roger Baka ndenge ba c'est qui pasteur vidéo est-ce que c'est qui important à ça la vidéo oh bah ça plus de 4 vidéos à cause ça la boko ba oyote boboyi oyote boboyi oyote boboyi est-ce que c'est important ça la vidéo en tant que ça il nzambe bona ye amona ki est important pour bato ba mona ki message wana za mabe alobi abi ababoyi ya yango alobi baboyi ya yango loba ke ndoto oyo nazweli évangéliste Roger Baka ezalo buta nazala ki wana ti bazo bandela ngo 10 fois ezaki ponanga na bana oboye bah lui c'est comme si na justice Roger Baka zo senga justice ba ça raposa na ye le problème ezali justice te ezaki relation ya Roger Baka voilà le problème est que la justice a Congo na makambo wana te tant que kende kuna to mona ba magistrat to mona bato bavandi si les pasteurs alale na kachote balaisa ke na bureau na bango ba ebise babi ozela ti évangéliste Roger Baka ko ya ba bengi le pasteur Roger Baka ayi ko ya na tongo abi bukangiye ça va nazo na tongo aye na tongo bakutani basambisi Roger Baka te babandi ko tuna malamo pasteur babandi ko docteur yo sali bongo pona nini bino na ko momonde te ndenga kondi bozo kosele ba makambu ya bitenga na loti ndoto mtakondi eza Roger Baka bakangi te mutala ki on a dit yo kondi ana kondi Roger Baka kondi ya kondi oui ok ezaki justice te le problème c'est quoi omani tozolo ba makambo yo omani lelo to comprendre ngo ke na Congo na biso to lingi su to lobate parce que ndeko ya azalaka bato pe bazolanda biso bo bondela makasi pona biso omani kozala fanatique ya pasteur ndeko Tcholi Felo très bien kozala fanatique ya mutu ememo en fer le problème tozali nango lelo bakonza mboka bayeli biso état de droit c'est que mutu nyonso tu aza capable koloba likambo parce que likambo tozolobela ezali na comprendre est-ce que ndoto ya komona mutu na basi ebele engi olobaki mutu na komi ndumba bible ezoloba Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre langage mususu ya ndoto ezalaka na makambo ebele nzambe akoki kolotisa ndoto na yo malatisi elongi ya mutu mususu mais le problème mpe eza nini so ntango ozoyoka bongo benga ndeko na yo lokola tozalaka bandeko ya mbebo
il faut ya mona ki po salango po azwa lokumu azwa honneur il faut manako kebisa pe bato kuna bazo ba bebisa da 6e personne yo ya bando mema kuna abano kebisa bango eloko tozolo beza boy a Hollande message oyo ozobanga te moi te kozoluka so ndeko ba problème parce que yemo ndeko alobaki azobanga abitoro abite place ba mema le problème ezali Yesu justice aso les justice nzambe tozala bato basala évangile mboko yo bakufa lelo pe okozala ndeko ya bourgmestre okozala ndeko ya chef de l'état okozala ndeko ya général osalinga mabe lo les a témoin naza na ndeko te naza na papa te naza na mama te mais nzamba za papa pa za mama très bien zambo azoka ba ofela kolisi bango amemi bango tina grandeur le vrai justice ya solo za Yesu Masia to banga eloko te ngalo bango na bi ngala banga na ngeloko te memanga place to memanga mais suka no ezake Yesu abenganga na omona yo toki okozala mukolo na age moza mukolo na bonzambe te moto na nzambe to moni bino moko tamba kangi moko ya bino basalisi mokata na justice oza olobate non le problème ezali baro salisi makambo ete oyo moni ngo ezali justice te po justice arozela bengi bavoka ya oyo bengi bavoka ya oyo boke bosa na soki ba justice alinga sala justice soka alinga sala robenga bisoti bo justice baboma mutu kuna eza justice vraie justice ezaki tant bakangi yo moto akofunda yo baye bakangi afa pe bakanga basala mani baya ka otikani convocation sur convocation et ya wapi na ndako na ye baye na convocation ye baye lende ba soda criminel onyo bomandeko ndeko na biso baye bakoti tina kata ndako na ye babimisi ye ba mama lupango ne bali bakoti tina kata ba chambre siko pourquoi ezara lupango pe batu bazali bana quartier bazali pour que aye bana za pasteur gloire à Dieu kutaki seri wana bana quartier bazali ite na milele ba biso siko ba voyu wana ya kauka bakulu na neti ya yebani abokola ba ofele bakulu na bazalaki so ngé sala ndenge nini ba mona pasteur mo bazo mema ba okota na kata mutuka ozomona sika mabeli ngé siko kutaki jour wana gloire à Dieu muto azate na milier na ye parce que to kenda ko vérifier azande ko leka na média tozo sepela na ngote parce que soto sepela na o basalier lobi pe ba yo sala ngai lobi pe o continuer ko sala ndeko mususu so neti toza na biso na ba relation ya minene te toza na relation l'équipe ba relation tout Yesu tozo leka na bana nzambo balanda biso to ebisa bango ke l'évangéliste Roger Baka akangisaki ndeko nazo loba na bato yo bazo douter non message eza mabe audio bazo limate oui bandi mate Yesu ayebi yango bakosela ka mosala nzambe makambo taza serviteur alliance azala ngo nzambe biso to yebite mais oya sali akangisa azwindeko amemi eza justice te parce que to moni esika babengi ba avocat te ba memi amemaki ndeko na ba relation na ye netsa za kuna to yoka peso pa za kamuta ane ndesika kine ko sala la relation na ye netsa sala la relation ndeko za to landelaki ndeko ni ndeko na ye azalaki ona parce que azana papa te mama te azana bandeko nezaka église na ye na ba ofele. Mais conseil nous coupe ça nous on a vu Roger Baka évangéliste hein Roger Baka na acte toi posaki na on monte à la caméra on peut se conseil parce que ce gars dans les canisses du sous il y a aussi la batu sous même réaction topé couper ça idée hein? Moi conseil rapidement à yoka conseil on peut ça que justice à sur les Yesu très bien on moni nzambe oyo alobelaka ye aza vraie justice toza na ebele oloba te pa na ye eloko topesa eza bravo bravo a continuer nango naza na conseil opesa talobaki yango abi mais musali tango beta bravo ça veut dire que encourager ndenge amemaki na encourager ye babi naloba yango na église na nga naloba yango boye même na église so nazotia na bi nazaka na posa tozala ebele na lola te naboyaka embouteillage langa jean lobango point omoni ni mutu so azolinga kocha lokolo na moto amoni ke ba encourager tika yake hein ba c'est wana moto na ok kaka so déjà mutu akie déjà akangisi 6 personnes déjà c'est que eza déjà loko amesana nango hein et loko amesana nango so ozobwa kele loso azoki no do azolanda loso na sima loso eza loko moko wana hein nga pona nga na conseil au pesa été pona nga na encourager abetele maboko mais maître ya temps maître ya ngonga aomona lisu ila la quelque part au monité que non bozo baby c'est la
évangéliste Roger Baka tobebi seli yango te biso totindaki ete pour nini koleka na TV susu ko démentir mais asalaki parce que asengaki bino bosa ba émission te pour esengamaki kuna ko yokanaki ozo remarquer mais bosa quand même est-ce que ozo remarquer que ye alobaki eleka na chaîne moko mais ni vidéo oyo les pasteurs Israël asalaki pona ye alobaki eleka na chaîne moko to bondela ki écoute tolobaki nebo ngamu mobonde lié ngai ayebi na esenge na bino est-ce que évangéliste est-ce que ba ki kolekisa ngota na chaîne musute te IHP Media mais so landi lelo ezana mwana moko azaki osamba na église ya pasteur moko ndeko na ngamo moko akomi pe prophète azaki asali émission mais avec mission na yebanda bazwe lengo ndeko vidéo ya ndeko batie voilà Yves Pan na yebi chaîne ngote nani super promo na yebite na monaki OK batie image ya ndeko avec mission si la lisusu bazongisi yango so ke susu na chaîne mususu batie yango so ba titre comme ebele so bengi bata chaîne non évangéliste abaki to tsango mais azoni n'a pas laver image na ye non ya le bagage laver on chaîne moko mais botaka intérêt na bino ye pazo la sukola image na ye par rapport parce que tozan intérêt na makambo parce que ye moko pas aneko ba na lingi na nga réputation na ke nete ke pasteur asalaki les problèmes mutabate la réputation zaka Yesu papa awa ba ko boya yo mais Yesu andimi yo les problèmes ezali so luka réputation pa ya bato c'est kaza na poso ya nkoi o abombanaka la réputation ya solo o muto oki ko lobezaka Yesu papa o mo biso to fingama ba faux prophète ba aventir mais net Yesu azana biso yo to zana muto ko fingama longola pe mana wata ba benginga ba lobi journaliste na bino pas vu voir na ya l'élection sur na média iza kuluka ye ba problème eza vote nga utu nazana ba appel na za pe na ba appel na ye awa tant to bande ko bengana siko ya journaliste uteli wata toki batine nga pe lien kaye pe ba levaki ba kangaki ba banana ko kanga ya va ba kanga ke ba lobi azui voice ya pasteur a tia na émission bato ba kolobango ezaka ba fan club ya ba pasteur ba fan club ba pasteur mais nga pe téléphone nga registre ba pour moi so to so na yo etikala to tikala ngai naza na appel auto bengana ki na papa bazolinga baboka vidéo wana soki baboka ngo ka siko na kobimiseka siko mais aussi voice na ye azo déclarer balandi émission yo tokimi na suka na ebité évangéliste Roger Baka ngana repesa conseil pour moni boza basana nzambe sengeli boyeba ko limbisana si c'est pas quelque chose à bien té tozali bana nzambe to yeba ko senga pardon pe na ndeko na biso asalaki pa mais quand même il on a resepela pour azo reconnaître acte na ya mabasalaki ya malamu yango wana mais ya mabeka ka to ko ba ko zongisela évangéliste Roger Baka sandugo ça veut dire que asali mabe ninga me muninga na justice donc tango me muninga na justice là quelque part ko ça mabe makasi mais c'est là qui azala na moi mayele côté wana ya ko na lobby na ndinga mabete pour bokoloba o chic muka ya lobby mo bimanga pe na justice bon là on a un problème te moto na nzambe to na suka ya émission le bano ya suka zanini par rapport à dossier est-ce que beaucoup tika dossier te parce que to yoki ba benginga kaka côté wana ya évangéliste babi boko mema marambo likolo boko tika te si là pour asa bimisi mwana mboka libanda eleka na ngopeka botika ko sa émission na sala na anerte bali botika ne ko sa émission ko senga na côté ba ko senga ezanga le problème ezani le problème ezani balobi nde botika ko sa émission le problème ezani le kona ngai na sala na anerte oyo ke na tika lokalo kana ko funda na sala na anerte na zande ko ya ministre moko te na zande ko ya Yesu soki nga na moni problème yelinga na fuka na sambeli pona le problème nanga ezaki le kambo komela ki ndeko to yebie na ba chaîne équipe ko yela pasteur moko nde to leka on même na chez biso to luka to kusana bino boyaki pona ni boza bato boyaka kolanda biso ko filma biso boyaki bakangi moko na bino wa journaliste est-ce que yebite bakanga journaliste moko ba levaki je t'ai pas au courant so nga na yebaki ke journaliste moko na kati nga na mutu na ninga ku même pas basaka na journaliste parce que moi là, je suis contre ça le wana ma donga to sensibiliser plus de 2000 journalistes net to sala kaka to ya ko bimisa abandaki déjà pas na bino ba journaliste to zaki informer c'est que journaliste o wana andolanda ba journaliste moko na bato bandoleka moko c'est que neza na procédure za no mulai te papa to mo na lobi na tongo ba yo zwanga na yo awa na côté di muto so otali olande mission bien
na ye pour Te, na lobby na nga kaka. na ko ça l'émission Po e koma bongo soki- moi so so bandi ko ya. Baya awa ndete. te Po moi so ba koti na kati ndako wa bimandete. te mais soki réellement justice na ba côté na kati ndako là Vraiment ba côté là et ba te na na kati kati ya lupango yé pas mais Maman lupango azalaki. Bato lupango bana quartier. est-ce que ba filmaki Bana quartier papa la nangai. Bana quartier ba bimi. Tant tozoya, toye ba kasi zo le rola. Po ba écoute jour on a avenir Kimia. Ba kasi so rabiso ne toye le susu. Pona de ba moye biso bité so ba. Obike to tema le roi ba pasteur. Toi ba pasteur, tozo ba pasteur. Ba bando la exception na kati. Le porte okikuta akanga ki même panda. Polele. To koti so ce ko ba yibage bilo wa zaka tata. Le problème y a ndeko asali asali loko mo ezala raté. Conscience na ezote ayi. Conscience na ye ayebi ke loko azo sala awasa mabe. Pourquoi basali so réputation na sonné oya azo sali ba Moïse Mbiye asali ba tebela e ba ite ezala mabe ya lingi so basi mete ya komi ange nzambe asala ka lisumu te aza santage anyo moko santage po ba hein ezala bien te Torumi na suka émission wande walandi na banzi mozaki belé bon na émission de partout. Numéro de téléphone Moussali, Souké Zali. Oui, numéro de téléphone Zali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Bato ba obenga ezaka bana nzambe. Yo muto intimidation megana ko benga. So lobi na tongo yeso akuta na wote. Mais siko elo eka musa na trop sûr na yo hein. Qui est derrière vous? Na yesu mdagasi mana. Na miyebe sika telemeli. Comme na suka wande walandi. Merci beaucoup na bandi bozaki belé marambo yote ya biso bana nzambe. Tout ce que justice ce qui problème ezali to bongisa ndenga famille. Moni erreur évangéliste Roger Bakasali ngana ko bango erreur pourquoi parce que il fallait à réagir na ndenga mo bonzambe ya saeli nzoto donc eza malamu te. Donc bino pe besoin ya okanga ka biso to zana biso disponible to ya pe ka bokanga biso to samba. Mais papa Roger Bakasoli eza marambo ya kokanga ba journaliste ngana ko déconseiller yo eza malamu te parce que et ko bebisa sous moi ndambo ya crédibilité et puis carrière na yo pour biso ba journaliste to sala musana biso ndenge sengeli mais ndenge na ko yoka ndenge ba vidéo ezali ne ba ko kanga mwana mboka journaliste et ce que za bongo to ko lukampe ko bongisa pe za malamu te et journaliste sengeli ko respecter sengeli ko tiena sika na ye taka yemo mo ko mboka ne na ko ba émission to likake alobi alingi kutu ba kanga mutu te to ba kanga muna kombo na ite do alingi critique andimi news mo konza mboka tate ekolo son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo andimi ne ba critique parce que esengeli ko ba kitanga ozali star ou ba ko critiquer o kaka de olinga te ba ko critiquer o kaka de sengeli o yo kanisa ba news donc zali malamu te tokutani bongo mbala sima pour émission sika